Bonjour, Congolais. Je pense que les lots ont dénoncé Makambo et le détournement de l'État. Trop, c'est trop. Tokomona mbongo l'État et qui ne va pas chabattu. Ba ministre, ba mandataire à l'État, ba tunio so bazo gérer ba caisse à l'État. Mbongo na bango, kosuma bandaku na poto comme awa na Congo. Yango nazo beta mbela moko nazo lancer cri moko d'alarme na ba Congolais nyoso ba yebeke balinga Congo. À partir à l'élo, ba réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Viber, Imo et tant d'autres. Ezalaka poto finga na gate. Ezalaka nango pe poto protéger nango pe Congo na biso. Na sengi na ba Congolais nyoso ba o baza na intérieur ya mboka, ba o baza na capitale, ba o baza wapi. To instaurer ce système moko pona ko décourager bato bazo yi bambonga l'État. Yo muto fandaka na Malueka, yo muto fandaka na Kingabo, yo muto fandaka na Pakajuma, yo muto fandaka na Lemba, bref na Congo mobimba na Kinshasa partout. Au moni ministre asombi ndaku, oyebi ke ndako ministre songolo muto asomba kiango. Kamata téléphone na ezala ya mabeza ya malamu, filmer ndaku wana, tia kombo na ye, tia adresse, tia na ba réseau, pona nini? Pour procureur de la République, tout ba procureur nyoso, ba magistrat, ba saisir na ba dossier wana pour ba sambisa bango toye bambongo wana ezouta wapi. Wana ezali premier point. Réseaux sociaux zalaka poto finga na gate. Poto tonga na gate. To si to utiliser ce ko ba réseaux sociaux ne bata Burkina Faso ba utiliser ba réseaux sociaux pour na ko kimisa président azaka na mabe. Blaise Compaoré. Tu utiliser les réseaux sociaux pour protéger mboka na biso, pour protéger la institution na biso. Nazo senga la justice. Justice ezaka te pour kangaka ba opposant, pour kangaka ba tout, netinga ba kangaka pour makamwa WhatsApp ezanga mutu na makolo même na film et salamati. Na senga na ba Congolais so balinga mboko, toujours dénoncer makambo yo. Yo ofandi telle place na balabala songolo, au kamati omonike ministre moko asomba kindaku. Bon filmer adresse comme on a yé pour se justifier. Moni que PDG moko boy, moni haut fonctionnaire moko boy, il y a l'état son mindaku, to ko décourager ba mon ngwana. Bon filmer, bon ti adresse, on a besoin au tia comme on a ôté. Au tia adresse, au tia na Facebook, au tia na WhatsApp na ba réseau, kabola yango pour te décourager parce que trop c'est trop, peuple a ko souffrir. Banzela malamu ezate, courant malunga ezate, mai ezate. Mais partout, même na poto kuna, au moni que mututel a soma kinda kuna, filmer tia na ba réseau. Procureur va se saisir dans le dossier pour avoir un moyen comme ça, va tout na mutuana, va revenir na ezanini, yo comme ministre il y a 2 mois, comme il y a 6 mois, comme il y a 2 ans, mbongo wana so minda ko ya valeur telle au Jean Wak. To boité, ba ministre musuki bazana ba commerce na bango, ba député musuki bazana ba commerce na bango to boité, mais va se justifier. Na on peut cet exemple moi moké, nga va na kota politique na année 2000, na so mandat ko na gombe na ba faire na nga mike. Lelo na soma lupango musu na zana 2 mapango pamba musu na soma na Kingabo il y a 6 mois boke na banque na na freelance bon na ke na zo crédit à tel montant et permettant na soma banque na soma lupango na Kingabo na tonga malem pour na zongisa na petit vraiment c'était le makamwa parce que peuple a souffrir changement côté à peuple les alina noté et puis na zo profiter na occasion ko beta susu cri d'alarme na makambo etali terrain ya Mukonzo. Na moni ministre intérieur Kankonde a signé sous Mikanda parce que famille Mukonzo ezonga na terrain à l'État o ba Mbouinga professeur Mbouinga ministre affaires foncières a démontré bango noir sur blanc que terrain on est allé à l'État Mukonzo c'est un fausseur. Mais na kamwe que ministre soit censé auto na slogan même on a IDPS au sel mabe na ko lobango na ko dénoncer parce que nga eza couleur politique nga Congo ndezo pesa nga valeur Congo ndezo pesa nga pour ça protéger yango eza couleur politique te ministre Kankonde revenir na ba décision na ba collaborateur na ba kosiyo terrain on est allé à l'état to collapsion Mikanda OK mbangu mais bon ça ka pona système moko boye soko moni dossier mo pendant mais tout n'a pas prédécesseur na yo ba honorable ba ministre Bazi Bolongo ba telemela makambo wana ba mova sakani ba telemela makambo wana mouege ayebi makambo wana yo yele lo yo mutu na ba IDPS les peuples d'abord comment signer mon canal pour ça ba tout bazana tebo benga au moins plus de 7000 mamas ba tlé sakaba na bango kuna non trop c'est trop to ko telemela makambo yo tina mungasuka bana Kinshasa bana Congo bozaka na écoute
parce que nena de nosaka bo na zoka pe ba menace belé soki le ma bemo ko yelingai boyebi ke liweze ya mutu nyoso mais na préférer le na kufa na mabemo pour na protéger mboka nanga que na ke kufa le ko na ke ko yiba trop c'est trop ministre Kankonde oya intérieur VPM ya intérieur zonga la décision na yo récupérer retirer mon canal na la circulation pour que le code ça bato mon compte na nini ce sont des fausseurs na relaxer ba document que bato on a terrain on appartient bel et bien à l'état et ça engagé kokota et ça à l'état. Merci na pesi ce bon dimanche nzamba za na biso tous ensemble pour te protéger mboka oyo to sauver mboka oyo et ça na kati ya danger. Merci.